Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso oyo bozolanda biso na Congo Check TV, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox Mobile ya Litutu et puis ya Moumanazolo oya tia drapeau ya RDC na Kingo parce que drapeau ya Congo il faut que ça la honneur ya Congo, il faut que kumisa mboka na yo soko moni mutu akomo kata drapeau ya mboka na eseki mutu e baby. Merci beaucoup na babone nyonso ya Congo Check en passant nazo pesa mbote makasi na mokonzi na ngai papa Sibu Mutombo leader a pembe na pesio bambote belé tango na lobaka mokonzi na ngai tambolaka na ba boss na pesi mbala moko boss Ben Mbuyamba kasi flata malamu ya kolala soko lingi oye Congo ozala sécuriser et puis assurer yaka wana na veni mbeteke référence station ma campagne wana tuna kaka aveni mbeteke wana quelque part wana okomona esika bons Ben Mbuyamba alalisaka bato. Merci beaucoup naba ndeko nyonso to tozo sala bongo mosala oya Congo Check TV lokola Karine Massimo ya Gote Business et puis merci beaucoup na Eric Arsenal derrière la caméra ndenge tolobaka kaka awa vraiment tozana chez Blandine bio Blandine Basele et si ko okoto monde eloko ase bien okomona t-shirt bien mbata bien et puis ba parfait à danger wana mbala moko soko yi okuta mwana mwasi mo baza lokola fula moto konité Christelle Bwanga donc okuta yo wana donc akoyamba on esengo opona babiloko no ya poto na préciser bien ya poto ma Blandine pe na peso bambote belé talaka pe bakoto yo donc internet c'est ça ya koinda. Ce qui bomoni nga na lati drapeau RDC c'est parce que na ye ko tshana nu kimia na bandeko na biso oyo ya internet oyo parce que nga moko pe na yebi na za parmi bato baluka makambu na internet ba sosa mambu ya internet Jerry Kobetox ça la kati mais lelo na lingi na sala émission na invité na nga na ko tshele kitsa wa teme to ko soane na téléphone. Elle s'appelle Blandine Osako. Blandine Osako boyebi azaka na France, chroniqueuse ya pembe oyo swanaka na bandeko ne belé toko solola na en duplex na téléphone to eba problème ni nezo se passé ye lelo Blandine Osako komi pembeni héritier Watanabe moto na Tembe Gogan lelo Blandine Osako komi kolobela héritier Watanabe mais na nenge pe ya mystique afuminga na yebi Blandine Osako mwana maison mère ayepe na badei ya bali ya Kimpui to zala ne aleka pe na bazamba zamba mais nenge kaka ve wazeka lobaka to vandi kaka boye porte fongwami Blandine Osako na la team Wata. Donc soldat au meki na héritier Watanabe Blandine Osako ko démarrer yo ako bimisa ba vérité. Dernièrement pour mon ka émission téléphone ouvert par rapport ya dossier contre concerne biso Karine Mokonzi ba vérité bana ce qui héritier Watanabe ba pesa mbongo a contribué à un voyage à Karine Mokonzi boka ki bino mo ne makamango elekaki. Mais ici, nous ne sommes pas des pauvres na Congo Check. Donc, nous avons une crise d'information. Il y a un autre chose, ce qu'on a Blandine Osako en duplex. Bon, tenir rigueur, tenir na vandi, vous savez, bon, moni machine, micro pembeni na ana musala, na ko sala musala, mais internet, tu es ligné ko pesa, biso musala pa mapamba,
ovanda boye musale boye bimi ovanda boye bato bo baswani mbala moko place ko montele ba image comme maman plateau donc il faut to lobela makambo wana wana mbala moko nazopesa mbote na talakaka Hervé Basele bunda pona Jerry Kobetox parce que Jerry Kobetox mbanga na kotika koloba mukolo TV ko bongwa na radio talakaka nga naza le grand indouceur na ve Zakari Baba Basso na vanda na ete mais mokitanine pe na yeyo to zona no blandi no sako na téléphone to solo la na ye na tiana pe kimia parce que bato belé bozo benga Jerry o moni yo poza parmi bato zo lukaka ba makambu bato bakufaka na ba internet bato bakweka bakao lelo kasinga moko na ye mot d'ordre exécuté na pesa mot d'ordre kimia kota entre ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba chroniqueur. C'est pas ça, hein? Talakaka. To lukana blandi no sako parce que makambango ezo yinda mabe. Voilà na pesi mbote na Julia Paola de retour en force. Yo maman komone bandaka na MP na K, maman mo ya mukolo na France. Otinda ba journaliste ya menopause na ona ba finga Julia Paola, Jerry Kobetox siko azio na maboko di. Lokola pe komi makamba ko kangisa. Keba na carte électeur na nga ba koma chilengi. Oko zoa problème parce que tolingi suba to na solo kate donc keba na Julia Paola moi c'est lamba na lamba asa na agence na ye olingo tinda mongo za na Suisse wana tinda mongo pa ya na agence Julia Paola asa pe na agence à publicité agence à mannequinat et puis atonga ba école na Kinshasa na laksaka déjà ba preuve na ye ya on a benga ke Julia Paola lataka pe tongande parce que ya lataka tongaka talaka mwana moi soit défila na modogo Jean quoi qu'on faire pe azwa trophée. Elle s'appelle Julia Paola. Voilà, tozwa Blandino Sako na téléphone Eric Arsenal ça la dans le système wana po tozwa mwana moi sur na téléphone po to solane lelo pe to kotonga makasi ya to kotonga makasi bo kabino mo ke Jerry azalane mutu ya bazizanité alobaka ba vérité. Voilà. Tozwa Blandino Sako malgré moi ba fibre optique ba kosa biso ba tiela biso ngwa mais esi marara te to bike ya facha osala ngwa aussi sa musala ngo po ba devoir ebele ba ndoti kela ya na biso a osala nango fibre optique ngo sala kana ngo te. Voilà la pesi mbote na Francis Chiyo muluba cher l'état. Allô bonjour. Voilà. Allô. Allô bonjour Blandino Sako. Oui, ça va bien, ma sœur. On a en direct émission en Gaï, donc na évité ce qui est sur la moi, ok. Voilà. Rappelez na poto que Jerry Kobetox so ana Blandino Sako chroniqueuse ou a zone ningi ça va faire na nord et puis na France. Voilà, donc connexion. Tozo zo so Blandino Sako ndenge za la kaka to rappeler lelo na ocha kimia. Lelo na ocha kimia na lingi pena kimia kota parce que mabe ezalate na monde na biso to chana kimia to ebana nu likamni ne eleka entre Blandino Sako na concert na e Karine Mokonzi ce qui bazowela nini ce qui peut problème nini to koyeba yango. Voilà, Blandino Sako. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, aux en direct à émission Nangaï, Bazolanda yo na Congo Check TV. Bonne santé. Oui, santé très bien. Dans la ligne à Panama, tu vois, ici c'est Paris. Ah! Blandino Sako, moi, à Paris à Tongo. Donc, on a Paris à Bandal. Donc, yo Paris à Paris, on a Paris à Bandal. Voilà, donc c'est ça, ici c'est Paris, il y a beaucoup de Congo, Bandal c'est Paris, na pesi bana Bandal nyonso vraiment ba mbote belé, bisika nyonso ba la biso, na pesi ni ba nyonso ya Congo Check TV ba mbote belé, na pesi vraiment na Gold City moko Check ba mbote, na pesi Glory Olangi Manu John ba kelke la tout le monde ba mbote belé quand bazola la biso. Obane mission na polémique mbala moko pesi ba nyonso ba mote ba Glory Olangi ba Manique de John
mais ozangisi mutu moko c'est que moto ezopela kaka voilà bokende na comprendre que tozobundana mosala na biso tozobundana connexion. Oh là là, voilà. Tokozwaye kaka. Temezala okita. Lelo ba vérité robima somo. Tokozwaye kaka, tozongela ye parce que ah voilà. 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 Les temps tozolukaye, tozwazoye et ça la bien. Na pesi mbote na Fifi Ndongala ba mbote na yo ebele. Chantal Ndongala salaka ndenge to solola ki. Et puis Rachel Mungenga, la noblesse. Voilà. Allô? Voilà, malgré connexion à mon boulot, tout ça, non, moi, likamwango. Tout le monde a qui a émission par rapport à la team Wat héritier Watanabe. Na concerne Biso Karine Mokonzi, tu vois vérité, l'Obama qui wana qui héritier contribué na voyage à Karine Mokonzi. Et puis yo problème ni nande qu'on a biso ya moi si bino na bino bosala à musala moko. Donc là répondre déjà question il y a liboso concernant voyage ya Mabolin. Tu sais dans la vie on a le baki na ba live na nya ko moni cartonné partout la news d'état la bouche autorisée la maman bino na moni boyoka ki Myriam Wete boyoka ki maman présidente Regine Munga intervenaki donc tout il y a quelque part, il faut la reconnaissance, Géry. Oui. On n'a pas demandé que tu supprimes la personne. Si vous avez les sous-titres, diminuer mon bon, on m'a dit le papier toilette, quoi. Moi, je suis contre pour le comportement, il y a un culte. Il y a des dénigrer partout. Parce que tu as mis des choses à masse, ça n'a été. Ce qui va permettre de choses à la semaine, il faut quand même valoriser par un moment, rester mon boyé là. Mais la monnaie, comme l'épidémie, on a déjà ça, à l'ingénieur, mais on a photo. En fait, il y a un de téléménie qui atika kopima artiste milité baba camarade na yeke asala musala na ye normal mutaza contre ya date mais les insultes ya kofinga baninga olongwe na orchestre boyoke na orchestre kuna ofingi eza malamu te eza vraiment bien tout. Donc Blandine Sako telemelaki Karine Mokonzi par rapport au finga ba musicien mais balobi yo pozo diembelaka pa héritier loko moni pa héritier mutu pena ko lobele makasa zate yango po koti pe ka guerre ngo. Merci pour la montuna munene oyo tuningai. Je pense que bana la team wata ba janvier Mokonzi baza kuna ba yebso ke Blandine Sako baza mutu ya wata depuis des années na kosenga mingi zongi ta retirade ne pas retirade bimaki. Hérité à cause parce que na Paris ah banani bazala na chance édito. Banani bazala na château rouge. Donc on a ba vidéo otomona. Moi ba un artiste mon nord na ndenge sengeli ka urenga na zala tango pe na ko pesa arrêter na artiste wana. Na zala tango na chaki mutu na tali vraiment pour ba petite sœur ya ba petite bien en fait. Ozona oui. Na bo bien mais na sima mutu te. Ma bola zala na Kishasa ya promotion ya retirer des osalama. Biso ko na poto to osalama na ba ko be tout le monde va mona. Tout le monde va mona ba journaliste ba nani na kanani ba zala na pour la sortie ya retirade. Ça veut dire que na za mutalati moi ya doté ça fait que ça. Mais na mystique a fumi pe bana poto ba otu nanga babi mais ba yeba ki Blandine Sako pire petit a ranson. Mais ndenge ni so komo lobelaka héritier Watanabe. Oh là là, maleme toko solo là. Moi connexion bo tenir biso rigueur te moi connexion hein. Les amours mo boulou to bunda na malembe poto e bandenge nini ya ko silisa li solo oyo entretien oyo affaire Karine Mokonzi na Blandine Sako soki bazowela nini vraiment. Donc biso toza wana pona ko pelisa moto te mais toza wana pona ko yeba ko informer bino nani azana mabena nazana ma azosala peut-être malamu moko boye to banani bazoluka ba problème to ebité bon to luka sous ko meka ko benga Blandine Sako pour to continuer na ye suite ya émission oyo malgré connexion mo boulot wapi ya fatita ele biso likambo fibre optique ba benga ngo bongo fibre optique hein? Peut-être bato boza na poto bo corriger nga
Voilà, déjà, Tozo déjà Blandine Sako. Allô? Voilà, continuez na yo maman, moi connexion dérangée moi mouké. Oh là là, connexion yo. Allô? Oui, allô, continuez na yo, mutuna nanga zali batu bayebaki yo pire petite awe ranson, mais ndeni lelo comme lobela héritier Watanabe. Non, mais non, nazala partout na bonaka mututé, hein. Je suis pas le genre de personne qui est musicien mon en fait. Bato nyonso bayebi. Otomona tokozala ba affinité, tokozala webi kanakozala na ko approcher musicien facilement, na poser des questions. Mon est monstre d'amour, oui, Félix Wazé quoi. Voilà. Je parle presque tous les jours avec lui, c'est mon papa. Mais okomona ke bablo mususu na tiaka na mur na ngai, ezalaka ya papa na ngai. Mais nazalaka wana te ke nazaka kaka pona monstre d'amour, nazala pona faire et nazala pona qualité non. Moi tous les artistes musiciens la soutenir en fait. Mais tu me dis que yangi ya bawe en zone. Azali vie la biso ya la samba. Azali mutu na biso ya maison mère. Non, il y a quelque chose que je comprends. La catégorie est la participité. Peut-être que vous avez l'impression que nous allons pour mutu boy, nous allons pour mutu non. Donc dans les émissions mutu na peta na rapport pour en zone. Tous allons la grâce de BTS et tout hein. Na rapport kuna na charte de golf mais na ngaya. Donc qui artiste musicien dans la promotion de Naï et que va honorer mon invitation, na honorer artiste musicien. Moi je suis comme ça. Alors Blandine Sako, tu vas retenir yozo télé mais la Karine Mokonzi pour un comportement ya kofinga ba musicien, c'est ça. Voilà. La télé Karine parce que en fait, na oka déjà candidat déjà et puis artiste Myriam Wete. Est-ce qu'il y a na poto? Est-ce qu'on chérie va pouvoir soit dans la vie mais tout bon ça n'a pas problème à moutouté c'est le même bordel à ça qui n'a Kinshasa bordel tellement c'est une vraie bordel en fait Karine elle n'est rien du tout elle a mis toutes ces conneries toutes ces pétites pourquoi il va y avoir que ça fait la photo dans la photo et pas la photo à tout le monde ça veut dire que tout le temps pour la bien de bordel mais que Karine m'a volé aux autres temps pour la malamouté une personne comme Myriam Ouete qui a accepté la une personne comme Myriam Ouete qui a accepté la koyambama bolé nanda kunaye ou traité quand mutakusala na yo na ko continuer oui continuer tozo landa yo na bandeko ba landa yo allô voilà vraiment tokosaka effort ya kosilisa allô voilà tokosaka effort ya kosilisa dernière partie yango tozwaka mokie tosilisa par rapport à entretien na Blandine Sako donc Eric Arsena na ebité toza nanu donc tosilisa na Blandine Sako entretien voilà continuez na yo moyen te toza na problème ya connexion fibre optique bakosa biso esalama te actualité ya wana mutu nyonso akopusa nani Karine pembeni na ye ata mutu boka yeba ke suka kopebana na ye parce que azali boka batutela pilipili sur le sila ati bongo siko na pesa zopesa batu nyonso baconseil na telemeli mpe bato bazokabela Karine bambongo na poto Karine ayeba te bakena kayote babiso to bajournaliste bachroniqueuse toyebi neti okomema na ntango ya Algérie akenaka mosala mpona oleka bande nanga mpona koyeba kofuta facture mais lukutu Karine ayebi nanu kosi ya poto tele bakendaka kayu te akorepete bana poto ndeni Paris, ici c'est Paris. Yo ben
Ah. Est-ce qu'un homme est respecté comme Fali pour... Aïe, connexion, connexion, connexion. Voilà. Voilà. Question nanga suka yango. Voilà, question nanga suka pena yango yo. Yo lobi atika kofinga batu. Mais ye wana sali réconciliation na Koffi Olomide asengi pe pardon, asengi mama Koffi pardon, lem su ninga ndalo bana mwana na ye bande ko toucher ye, asengi bafana Koffi pardon, ba le basali réconciliation na Koffi Olomide. Lelo ne bakaka na Koffi Olomide senge ba akolukela pe Koffi Olomide ba problème ou quoi Blandine Osako? Na lobi boye bana membre ba japonais na ba japonaise. Voilà, il y a des groupes dans la Blandine Osako. Voilà. Le Japon ils ont condamné la chinois, la Chine. Vous comprenez? Il y a bien avant la chinoise. À la Chine, nous sommes la japonaise. Vous comprenez? Nous sommes la Chine à niveau nyama. Et là, parce que les gens hypocrisie, les pardon il y a le coup. Moi je suis pas d'accord avec pardon Anna. Vous comprenez? Ça hypocrite, ça l'hypocrite, tout est là pili sur les sites à côté. Les gens pour ça ils veulent Koffi Olomide wana souka na tolo ba so mo pa mo ko lo ka pour la première qui est déjà. So yo kangai asala attention à mon homme. Apolukele sur ma problème. Ce qui vraiment le rica tiki ba polémique tiki ko finga. Il pourrait normalement c'est na pardon na ba tigere. Pour la ba merde. C'est ça pour monter gérer. So na ko sur le but. Donc il normalement à s'excuser pas non la madinga. Il faut que nous ma madila barrière tu peux finga na bango. Il fallait normalement c'est nous pardon à moi si ya junior au coach à bananga. Et la solo na za bona na kana mobile na yo. Vous comprenez? Oh. Comme bezali quoi. Vous comprenez je. Non c'est comment on a dit. Donc mais ya bongi saki de na Fali. Alors ya bongi saki de na Fali. C'est de l'hypocrisie. Donc on finit à Koffi Olomide on marquer respect directement. Alors les donc bref, Blandine Osako, donc bref, Karine voyage na héritier Watanabe BP a contribué. Mais la lobby ça donc il y a une musique tout ça maintenant moi film tout ça comme film qui me pousse de estima. Et il y a quoi na mboka wana ya Russie. Et quoi na mboka wana ya Russie. Nani atumukie. Kokota na poto awa. Et si ka bana ba leska ba kanyela ba pengana e plaka boke ngunda. Comment la Paris mène? Nani yango batu nani hérité ba combien ba lota mo aller pour la sécurité na ye. Les gens hérité watana ba komi mutema mabo. Donc on va hérité à contribuer na voyage ya Karine te ya mabolete. C'est ça le kango na zo linga te wana. Est-ce que hérité atela ko kabela moi na $50 ya pas matin na Kinshasa? Aso mataji ya komela. Ba pitu ba dani no ko kuta na go pa ko na kabela moi 3 ans zo ko na séjour na yo. Même si on a pas dit comment financer des musiciens, non. Plutôt des concerts, chroniqueuses, des journalistes qui pour respecter la vie des musiciens. Nous avons mis bien sûr que pour manquer Nicolo respect, pour manquer des musiciens respect, c'est Karine Mabolé. Voilà, Blandine Osako. Voilà, Blandine Osako, tu comme un entretien, il y a Souka, na émission na biso. Donc désormais, Blandine Osako a pembeni ya héritier Watanabe. Azo défendre mérité Watanabe pe babi banda Karina longo pembeni ne bezeza lisusu te azo yokana lisusu te yo zolo banini voilà tout simplement moi en fait héritier alinga transmettre que peut-être ba juja qui est na album to leka ba juja qui est mabe ba inoka qui conception na été et là il est l'artiste musicien est en train de se déchaîner corps et âme on a dit acte après il n'est pas polémique après il n'est pas qu'il est pas comme que héritier mutatinda que lui nous a wenge musique après il a après mutunyo so il n'est pas héritier
La maison mère, vous pouvez les autres vraiment l'album dans la type Boata. Voilà. Il travaille énormément. Et Blandine ne n'est pas là juste que pour hériter Watanabe. Blandine est là aussi pour Fali Poupa, elle est là aussi pour faire école à Jésus de Nyon. Blandine Osako est pour Kofi Olomide aussi. On a oui le Lomba na Bimana voyage avec des musiciens. Blandine Osako est là pour papa chéri de Bilandama. J'ai bien piano. Oh, Zobimi, ça balle des matchs désormais, Zobima. Promotion na ninga malamu. C'est ce que je te demande à Karine. Une promotion au moins placement boye. Si quand on doit pour démigrer, to biser le quoi azaliko, azako no côté la mise là. Non, je suis pas d'accord. Et on peut continuer à la combattre jusqu'au bout. Boxinga, boxonga, comme on appelle masque, j'en ai rien à foutre. Donc il n'y a qu'à soutenir quelques nions de musiciens tout. Ce qui Karine a fait, il a pris ses micros pour qu'elle n'a pas de Karine. À chaque fois, elle va ouvrir sa grosse gueule. Voilà, merci. Voilà, moi de la fin na yo et puis na ba fan na yo, le rôle yo géraka Japon, moi ba mbote na batu na banani. En tout cas, les Japonais et les Japonaises, par bisous et les places bozali pour pouvoir avoir pour nous bringa quand nous ça pour ma casse. Vraiment merci beaucoup na demo boto coachinga toujours na Zanabino, maman présidente Régine Lunga ba gros bisous Sandra la source, vraiment ba gros bisous. Ba bisous à Myriam Wede, maman moko monter maman la monter mon cas bien propre. Ça la kande bobo, ça la kande yo quoi. Ba bisous belé chez Papi Barbie Barbichou, bisous belé vraiment la famille là qui te pas qui te Stéphane qui toute ma famille en tout cas gros bisous, Lorraine Demel ba gros bisous, un moutete le chapeau hein, yo belé là ba gros bisous à toi mon oncle chéri. Voilà. Le oui pourquoi c'est par rapport à papa qui n'a pas fait. Bisous à toi Josiane Mondele, Bina Matuda, Yolande Molelo Yoblé, et puis Esther Rodriguez, ça va gros bisous na bino nyonso en tout cas. La vie aussi pas de bino ma case et à toute ma famille. Et je reste toujours dans mon audience qui n'a pas les bandits, la zone du boulot quoi. Donc ni ton tout catali pour pas décanaliser la tête. Moi pour les nous allons la profiter on a pour attends si la Chine mon on dit le Japon. Le Japonais, voilà, là c'était Blandine Osako, Oyo Tosalinaye. Voilà. Oh là là, connexion, to comme na Souka, Ezaki Bongo, Blandine Osako, chroniqueuse depuis France, depuis Paris, Bozui, ma précision, n'a qui pour notre moto, mais Blandine Osako à lobby, yé muto ya ko telemela ba musicien ko finga ba musicien ya ko zalawana pona ko lobela bango pe ko démarrer bango. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Donc bandeko nyo soto bolandi biso na Congo Check TV na pesi bino bambote ebele esika obozwami na pesi mbote na patron nanga boss sibi mutombo wa kwetu mashi wa bumenu na pesi bambote ebele boss Ben Mbuyamba et puis esika au cadre auto saleli émission boutique Blandine basele bio moi na Belgique et ça la bien Christelle Boanga Zawana fille à taille et puis Hervé Basele. Merci beaucoup à Karine Massimo na assistance et puis merci beaucoup na Eric Arsena derrière la caméra. Merci beaucoup na Mama Julia Paola, agence Julia Paola. Ya mukolo wana ya MK wana Mama mukolo tika kotina ba chroniqueur na yo ya ménopause o basi basila balobela Julia Jerry Kobetox mot d'ordre exécuté drapeau Congo toujours au liboso. Bon s'abonner dans la chaîne Nabino Congo Check TV. Aux vidéos na Facebook ko partage ko zanga ko partager les muningate. Ko zala égoïste té. Na WhatsApp ndenge moko tinela bango ebisa bango Gérald Obaki ntwaka boye po bayoka. Merci beaucoup soki nza mazongi te to komona na kaka lelo le mususu na numéro mususu tolobi na numéro ya sika. Bye. Congo Check TV. Yasi bumutombo bana nyoso ya Congo. Bote na beno beno luta na émission.